Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Prophète des nations, ceux qui ont allé sur internet, on a été voir prophète des nations, Azam Moussoumouki, c'est Gaïdin Zambé bien. Parce que le prophète nous sommes dans une ancienne alliance, parce que nous sommes dans une nation qui est Israël. Maintenant nous avons plusieurs nations. Le prophète des nations, Azala le sous-souté. Par contre, nous avons un au Canada. Denilé, c'est à quoi ça biso? Azala na libunga, maintenant si kako mi benga so prophète de la nation, c'est à comprendre déjà. Pour ça, na bongo la mutema. Nzamba lobelenga pona bandeko no basala ka théâtre, ba bongo la mutema, batika vie kobo, batika ki lesbienne, batika vie showbiz. Autrement dit que nous devons comprendre que ma beza, ce qui est pas ça là yango, c'est que bongo la ki motema. Mitema. Bozo kufa, ce qui ba o kingate, et tikali débat toi théâtre ba liba kufa avant tout comme février. Qui unino triomphal. Si échangeur. Comment la triomphal. Si échangeur. Ba pasteur so bazala compter wana nzamba za la posa na bino. Bible lo bibo zongela nga. Nga nzambe na ko zongela bino. Pasteur moko kokufa ko banda na triomphal tina échanger dans la pasteur moko kokufa tant na zolo ba wana omiyebi bongo la motema nzamba za na posa no nzamba lo ba pamba te ko banda na triomphal ina papa Léopold Mundo tina échanger pasteur nous social la showbiz au pesa kasima no lokola mwasi nzamba ebisinga liwa itelemi la pasteur moko kokufa azamu ta showbiz nzamba bi bongo la motema nzamba tindinga na ebiso bongo la motema ba pasteur oyo malala kayo na sima pas bandeko mibale nzambe singa na biso bongo la motema eza kobanda triomphal ti échanger nyonso na vie na domaine moko songolo oza na limitation moko ekanga yo na domaine ya mariage okoza oza na limitation mobali ayaka so mobali aye azwi kaka facture il faut kende Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui madame na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balanyo c'est chez Bissou Télévision. Oui madame na mission na bino réponse à nos questions de votre frère Brad Bumba. Comprenez, la santé nous dérange un peu, mais on essaie toujours de faire de notre mieux pour édifier les peuples de Dieu. Même moi, je suis là pour être édifié aussi avec des beaux messages, des bonnes révélations, de beaux témoignages avec des grands hommes de Dieu, Toyambaka, la chaîne Abissa chez Bissou Télévision. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous êtes partout dans le monde. Vous nous suivez. Vous êtes ici en République démocratique du Congo, à l'est du pays. Vous êtes au Canada. Vous êtes en Chypre, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Zimbabwe, excusez-moi. Merci alors pour la confiance et la fidélité. C'est simple, si c'est pour la première fois que vous nous captez, déjà plus de 136 000 abonnés. Là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez sur la cloche pour avoir toute notification sur notre chaîne, chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Pour la première fois, moi, Brad Bumba, l'émission a vu sur la réponse à nos questions. Vous savez pourquoi on dit la réponse à nos questions? C'est toujours avoir des bonnes réponses à toutes les questions que nous essayons de poser à nos invités. Pour la première fois, moi, je les reçois, ces grands hommes de Dieu. Un grand prophète qui fait parler de lui dans notre pays. Alors, j'ai dit bon. En tout cas, c'est moi qui lui ai appelé. Passer ces grandes émissions avec ces grands hommes de Dieu parce qu'il avait des révélations, des messages. On essaie toujours de voir ça quand des hommes de Dieu essaient de publier des trucs sur des réseaux. Alors j'ai contacté l'homme de Dieu, je dis non, l'homme de Dieu, on devait faire une émission avec vous. C'est qui? C'est le prophète Félix Mboudia. Prophète d'Apessio Mbote. Mbote papa Brad, Mbote. Bonne santé. Non, Nangola Nzambe ça va. Nzambe zo batela biso. Amen. Nous sommes les gars très bien. Ah ben le nom raté au thé. Le pénal n'a raté au thé. La monnaie ba publication, la monnaie ba message, la monnaie ndenge na ba photo msusu zaki na ngomba et tout. Tout taki ngomba. To fetaki bonane na biso na ngomba. Herba to mususu ba fetaki bisika bazalaki biso to fetaki bonane na ngomba pour to nzamba pia biso message to directive ya 2022 pour na monde entier. Yango to lekaki ko fêter to mataki ngomba le 31 décembre après to fêter bonane na ngomba to kiti le 5 décembre. Depuis le 31. Depuis le 31 et le 5 décembre ko lukabo lamu ya mokili mobimba. Gloire à Dieu. C'est ça le problème. Voilà. Prophète Félix Mboudia, Boni et Tonga. Non, Nangola Nzambe ça va. Toujours
koba na mosala nzamba bengi. Il y a des autres pasteurs youtubeurs. Non. Vous avez une adresse. Je suis un homme de Dieu qui a l'adresse, qui a la référence. C'est ça. Oui, nga papa na nga na botinga za pasteur. Naza mon enfant biologique il y a pasteur. C'est ça. Donc nga na botami pas papa ya pasteur. C'est ça. Nga ina ya mayesu te. Nga na bando sela nakuta yesu na ndaku na biso. Na zukuti yesu na ndaku na bandi côté na âge ya 7 ans. Na bandi côté na âge ya 7 ans, si le Dieu nous a fait grâce, to fongoli installation na biso parce que nous sommes dans une communauté. Dans la communauté papa boti biso za pasteur pe yo extension ezali. To installation za to kama musala na ngirungir. Musala munene za wala. Amen. Za mazo assister biso. Voilà. Mais ndenge kola lobaka bino boza ba sentinelle te. Si o mataki ngomba wana ti bosali ba plus de 5 jours là-bas. Évidemment, il devait quelque chose équita. Donc Nzambe a pesiga tina luki bino to kutani awa. Nzamba lobelinga makambu pona mboka Congo, pe nzamba lobelinga makambu pona monde entier. Yango na ye awa, na ye bisaba na nzambe, na ye bisaba tous partout dans le monde, makambu nzamba tidinga pona délivrance ya mokili mobimba. Parce que moi je suis un prophète. Un prophète c'est un parlementaire de Dieu. Amen. C'est un messager de l'Éternel. Un prophète c'est quelqu'un à Zouaka. Ainsi dit l'Éternel à Kitinango à Ekopesango peuple. Parce que tout à l'heure je suis un prophète des nations. Prophète des nations. Ceux qui m'ont allé internet, ton a téléphone bagaza prophète des nations, Aza Musumuki. C'est Gaïbin Nzambe bien. Parce que dans notre époque, il n'y a pas de prophète des nations. Parce que prophète des nations c'est une ancienne alliance. Parce que vous avez une nation qui Israël. Maintenant nous avons plusieurs nations. Prophète des nations azala le sous-souté. Prophète des nations azate. Tokoma bisonyon, il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Nabandeko ya Congo, ya Canada, ya Rwanda, ya Wapi, tozaba tumoro. Le prophète des nations azate. Donc naza awa na Congo, zamba kolo belanga pona bandeko ya Canada. Denile sa kosa biso. Azaki na libunga mais na sika ko mibenga so prophète des nations te. C'est à comprendre déjà. Azaki na libunga. Voilà, on est là avec un grand homme de Dieu comme je vous avais dit. Il y aura à boire et à manger sur cette émission. Je vais poser, c'est vrai, quelques questions d'actualité aussi, tout, mais homme de Dieu. Dans mon avis, l'homme posté qui na statue que kola zolo belomingi pour na batabatia. Nzamba le benga pour na bandeko sur théâtre, basala ka théâtre. Vous savez, bandeko na basala ka théâtre. Quel message Nzamba lobela kinga pour na bandeko ya théâtre. Nzamba lingi bango mingi. Mais Nzamba esengana bisa babongo la motema. Babongo la motema. Vous savez, nous sommes dans un pays que bato bamonaka nyonso ka ba blague. Bato bamonaka tala soki Nzamba lingi, biolobi car Dieu a tant aimé, il a donné, autrement dit, il a envoyé. Nzambe soka lingi asala, soki soka linga kangola atinda kakaka. Atindaka basali na ye. Nous avons parlementaire ya Nzambe. Nzamba atindaka biso pona bokangola miya batu. Nzamba lobelenga pona bandeko nyonso basala ka théâtre. Vous savez, toleki na époque moko 2020, 2021 donc bandeko na biso ba théâtre mingi bakufi. Si na 2022 na début bakufi. Nzamba za na posa na bango babongo la motema. Nzamba lobelenga pona bandeko nyonso basala ka théâtre babongo la motema. Batika vie kobo, batika kilezi bien, batika vie showbiz, babongo la motema parce que Nzambe akomi kobeta bango. Nzamba akomi kobeta bango. Succès Nzambe mutapesaka. Nzambe mutapesaka succès. Biolobi toute élévation, toute autorité vient de Dieu. Nzambe na pesaka succès. C'est que ndeko la duchesse on a pas ça na raison ya lobake. Mabe kota trop. Ndeko la duchesse on lobaki mabe koti na théâtre, ezana bato ba telemelaki. Ba yé pas ça la gango, yé pas ça la. Musu yé pas ça la bongo la motema. C'est ça. Yé bongo li motema. Autrement dit que ndeko la duchesse on comprendre que mabeza, ce qui yé pas ça la yango, c'est ka bongo la ki motema. Na vie mutu so sala ka théâtre, ce qui attend mutu bo sala kané mabe a reprocher li kambulo bi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est que Nzamba reprocha ki bino. Na nzela ndeko la duchesse. Bolanda te soki ya sala soki ya sala te. Soki Nzamba reprocha ki yo makambu ndeko la duchesse aloba ke za solo. Yo bongo la ka motema. Yo bongo la motema. Mais ça bon motema pe misusu ba lia sauter. Te soki oliaka na ekobo, oliaka na showbiz, oliaka na kisi, c'est que Nzamba zo ba en charge.
babiso tina koli nzambe mutaboko linga nzambe ebo boko la batu nzambe ebo zo battre en charge so bongo li mutema nzambe ozo en charge koleka kuto ndenge za yaki liboso parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit donc li pambola nzambe comme ça mutu bozwi ya nzambe za na condition te ya nzambe opesa simate ya nzambe bakocho misapite ya nzambe kozanga pongi na butu te ya nzambe za la bien amen li pambola nzambe za la bien babongo la mitema bande ko biso so théâtre nzambe lobelinga na ngomba bobongo la mitema bozo kufa soki ba yokinga te etikali de bato ya théâtre baliba kufa avant to comme février de votre dans internet na boyo pesa ba komo de bato ya théâtre mi balé amne baliba kufa avant to comme février donc avant to comme mois de mars so bobongo limitema te boko kufa nzambe SMS no bobongo la mitema bobongo la mitema. Gloire à Dieu, voilà, bon la mitema parce que ça n'est aussi de trop. Comment arrêter cette hémorragie? Je sais que bazoyi baba vérité mais ba olinga. Balingo bon la mitema te. Ba bon la mitema te. Liwa ndo na biso Naomi été ya bango. Ba bon la mitema. Ba bon la mitema ba yamba yeso lola mo continuer mo bigis na bango. Zandro moi théâtre to kufana mwanda. Ba liwa wana été ya bango ba bon la mitema. Comment ça fait-il muta kufina akenda usuka na kata piscine abi mambange bukani abi mana makila. Mutamela mai abi kufa bongo te. Donc liwa wana été ya bango. Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Ne connait soit théâtre zo la nangai bongo la motema. So za na vie mabi bongo la motema. Yeso zo te ya bino bongo la mitema. Voilà, yeso zo te ya bino bongo la motema. Je suis là avec le prophète Félix Ngoudia, un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, on va plus parler de 31 au 5 janvier. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, on va fêter la famille, mais il y a mi pesa qui naïe aux anangomba, ayoka ainsi dit l'Éternel. Il y a tellement de révélations. Oh, Motonanzambe akutana nangokuna. Il y a des révélations sur Zamba lobelinga makomisa tunangomba. Zamba lobelinga pona bato théâtre, Zamba lobelinga pona ba pasteur nyonso ba osala Nzambe na kisi. Ba osala Nzambe na lokuta, Nzambe esenga bobongo la petema. Pe Nzambe ebisi ngai, eza na 5e vague ezoya. Il y a Covid et comme ma bateau belé. Avant de comment Covid wana. Ba pasteur amami. Ba pasteur. Kobandana rond-point qui unino triomphal. Si échangeur. Kobandana triomphal. Si échangeur. Ba pasteur so bazana contré wana nzamba za na posa na bino. Bible lo bibo zongela nga. Nga nzambe na kozongela bino. Donc, on a triomphal, tina échangeur awa. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Zamba ebisinga na benda bino matoi. Zamba lobelinga na ngomba na benda bino matoi. Bobongo la mitema. Bobongo la mitema. Zamba la kisakinga misala na bino. Zamba la kisakinga makombo salaka. Bobongo la mitema. Ceux qui bobongo le mitema te avant to koma na katikati ya année pasteur moko kokufa. Kobanda na triomphal tina échangeur na pasteur moko kokufa. Tant na zolo ba wana omiyebi. Bongo la motema nzamba za na posano. Nzamba lo ba pamba te. To bandi wana za génération ni kafuta. Ede belé papa Sonia. Comment ko longwa na kobanda parce que papa Sonia za tina première. Pasteur amené na mukia za la raté. Mais qui c'est que toi on est belé. To yi wana to zui prophète comment on est Francis Joël. Ah. Parce que dans la 7e, attention na 8e na 3e ripe baza. Ba pasteur bazé belé. Ba pasteur bazé belé. Sikanga tanga. 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 To yi to zui pasteur na bisa pembe comment Marcelo Tunasi. Il pas zaka ba côté wana. Aza côté wana. Baza parmi bateau yo. Te nabike ba bongo la mutema. Ba pasteur bazé belé. Toleki. Toye na bateau ba fanda na limité ba pasteur wana to tanga ba. Nzamba ebisinga bwe. Kobanda na triomphal. Ina papa Léopold Mundo. Si n'échangeur. Pasteur nous social la showbiz. Opesaka simano lokola mwasi. Nzamba ebisinga liwa etelemi. 2022. Nzamba na posa batu babongo la mitema. Soki na batu tangelinga wana baza conscient ke basela ka showbiz babongo la mitema. Na batu na tengela moko na miyebi. Te na lobi te baze belé. Na bi ko bana onga na tengi wana. Na oyo tangi. So mutami kuti. Ndeko na ngai Nzamba tombolaka. Nzamba pambolaka. Pe Nzamba elevaka batu. Soko mikuti. Da parmi batu wana moko okufa. Yana pasteur moko okufa. Aza muta showbiz. Nzamba bi bongo la motema. Nzamba tindinga na biso bongo la motema. Showbiz wana batu musu ba comprendre de muta nasima. Ba pasteur oyo malala kayo na sima. Pas wa ndeko mibale. Nzamba esinga na biso bongo la motema. Eza kobanda triomphal ti échangeur na contre wana na pasteur ba pasteur baza wana. Nzamba bi bongo la mitema. Ba bongo la motema. Yemo isako somo. Esala nga pasteur Nzamba lobela nga na ngomba.
namoni basé belé nzamba wa bimisa bango libanda nzamba na posa babima libanda babongo na mitema yesu azoya babongo na mitema yesu azoya babongo na mitema place na banani basé belé même na LOP na big partout L kuna partout bazana babongo la mitema chose à conscient conseil la showbiz chose à conscient conseil la showbiz nzamba lobi alinga beta natanga bonyo nzambe la gai leo ni tout monde ba grand wana baza bato makambo te na lobi te ke baza bato makambo na biteke bato nyonso na bina tronçon wana musuba ozaza na église mona sima abatamaka bongo la motema ozaza côté kuna basta bazebele mais bango nyonso baza na côté baza ba faute bango nyonso pe baza côté baza bato mabete ngana lobi ba o baza côté wana ya mabebe baza o mikuti na makamu na olobo yebi yango bongo la motema abongo la motema sobe bazebele bongo la mitema pour beaucoup bakufa nzamba benda biso matoyi quand Dieu parle ça pas avec biso na linga nzambe bien nzambe za la moko nzamba pesa mutu temps c'est justifié adana eve na kata jardin nzambe biso bangabi bo simba nyoso mais nzeto bo simba te adam moi sina kosier alie mbuma tango alie babimi libanda jardin babikuti mutakala tango babikuti mutakala nzambe lokola nzambe beke bazana mutakala matuli banga dans tieu on a battu ma pour nu. Oh, je suis nu. Oh, qui t'a appris que tu es nu? Zamba Pessi a dans le temps à se justifier. Alors, moi, pas d'accord, peut pas moi si. Yo, Gwendeni, n'a la cause au serpent. Mais tant qu'on commis la tour, il y a serpent. À tout la serpent qui est chanté, à laquelle est maman m'a dit. Yo, le rôle au saliboy. Au salaboy, au souffrir, moi ça qu'on y a ton talent, tout ça. Mais tant où il y a moutou, à la gueule non moutou, ma même maramote. Après ça qui moutou temps, moutou c'est justifié. Donc Zambé tant on joue le bélo boy, au mi couti na makambo, Dieu te donne le temps de te justifier comme on la motema. Donc Zamba tindinga na yebiso bongo la motema. Zamba pesinga ton na yebiso au changer afin que tant ma beko ya Zambé déjà le baki. Gloire à Dieu, Zambé déjà à le baki. Voilà. Merci comme ça à tous mes partenaires, je salue Nickel Chindou ainsi qu'à maman Presque Mongi. Félicitations à bébé qui Biso. Merci comme ça à Yadé on pousse soif de servir les autres, réciprocité toujours. Ainsi qu'à Trésor vous les banquiers. Sans oublier à Ferrand vous. Merci à vous, merci à mon ami Lévi Paye, l'assistant principal du gouvernement Gentini Mobilambaka, ainsi qu'à notre directeur des impôts Jacques Tembele. Merci à vous. Aujourd'hui je suis là avec ces grands hommes de Dieu, mais statut moko tchaki pour moi là lobilaka makamona monaki ouais nous devons faire attention parce que faut que mon kama besoin est malade. C'est ça. C'était quoi? Pendant que je priais, moli mon nzambe ebisinga nzambe satana alinga créer mu pepe ya sika partout zolandanga na monde tellement la prière. Oui ba docteur basali vaccin na soko zuango couronné gozoyote. Mais je vais te dire que vous savez dans chaque maladie il y a un esprit. La maladie nous sommes molimo même Nicolas Rim derrière Rim molimo zalaka. Derrière Kosu molimo zalaka. Derrière Covid il y a un esprit. Ils en a beaucoup qui tisto ba vandi bangango ba vandi batindi esprit. Vous savez Covid est dans ma casse, Covid est na satana na ma casse. Banda mukile salama et à la maladie mon côté comme à niveau ya kanga église. Mais Covid a kanga. Ata lepre kanga église te. Mais couronné kanga église. Donc couronné ça na kindoki ya makasi. Couronné comme à niveau ya kanga même église. Donc banda nzambe bozola ndangai. Benga biso to sambela. Partout ça. Donc on risque de recevoir na ba fa. Ba tuba okota bandako. Partout dans le monde, na Canada, na France, na États-Unis, na Irlande, partout dans le monde, Satan a beta moupe pasika. Nzamba ebisinga na yebiso zo la nangai. Soko zo ki vaccin, ya ozo pe vaccin spirituel. Amen. Ya ozo vaccin spirituel. Eza e de poto sambela no kaka. Soka na sambeli po na yo zo vaccin. Il y a 32 ans au bela le sous-souté. 32 ans. 32 ans au bela le sous-souté. Donc on a été vraiment il y a 32 ans au bela le sous-souté. Je crois à ce que j'ai dit. 32 ans. Yo pesoko obengi nga peka ko bengi nga. Na nzambe ya dora. Ngapena benga yo. Naza na nzambe na nzoto. C'est mon ami. Na nzambe ya solo.
nga naza prophète ya ba limitation donc limite ba iba la monde ya maladie nzamba tindinga na ebisa bino ozana ezo simba te benga biso to sambe. Gloire à Dieu. Je crois en Dieu et je crois à mon appel. Makambo ezo tungiso wana benga biso to samela. O nazwaka musale simba te oza limité yaka benga biso libala yango mibali bayaka lokola bilamba bakenda oza limité na lukaka mukanda nazwaka te oza limité na salaka copie esimba te oza limité na salaka benga biso to samela na vaccin o eleki vaccin covid donc so na becho vaccin wana ya prière 32 ans obela lisute 32 ans obela te donc naza si so na tembe benga so makamupe o so ke funga mi 32 ans pe ekufa te donc 32 ans donc o libala ya te yaka benga biso to samela mobali wana mobali na ngai alinga suko simba ngate mobali na ngai zolanga bambanda ya kana pio vaccin 32 ans. Gloire à Dieu. Ah, vraiment, donc, c'est comme la mission de la Souka. Et puis, je vais vous laisser le temps. Il y a aussi comment prédication qui n'a pas tout. Mais comment vous contacter? Non, Moutou sur la poste à plus 243 89 57 86 252 plus 243 89 57 86 252 et na ba kande na ba tout ça pasteur ya balabala te ya internet te église dans la commune ya Ngurengir voilà donc so na tembe so na tembe on dit maraté ya komona musaleza toi pasteur à balabala te na commune ya Ngurengir na avenue Musamba numéro 26 avenue Musamba numéro 26 na commune ya Ngurengir na avenue Musamba direction ya Gambela Kaktum yaka wana prophète ya ba limitation za wana na osambela pona yo pe nzambe en salobola so ba bengi bozo yo moko so bengi ozwa ngai naza te naza na condition te opesa ngo naza na ngote benga ngai okozwa nga pe to osambela donc condition ezate condition ezate donc a condition ezalaka moko memelaka kondima yo memaka kondima komema mbongo te memaka kondima komemaka kondima bato nyonso yesu abikisa na bible ayebisa bango ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini. Moi, je clôture déjà cette émission. Ça n'est fini. Je vous laisse le temps. Hein. Il nous reste un peu de temps. Je laisse papa à Nzambe apambola yo zolanda ngai eza ya bino prophète Félix Ngoudia prophète ya ba limitation. Pourquoi prophète ya ba limitation? O bato bazwaka ba kombo te eza kombo Nzambe atindanga mission ya ko sambela pona batu Nzamba pesanga mission ya ko changer ba vie ya batu. Mutu nyonso na vie na domaine moko songolo ozana limitation moko ekanga yo na domaine ya mariage okoza limitation mobali ayaka so mobali aye azui kaka facture il faut kende limitation yango wana okotisa ba dossier musalo zwaka te limitation yango wana olukaka mukanda ozwaka te limitation yango wana maladi wana bande banda o cancer limitation libale yaka nango zemi pe yaka mais ce commis na 5 mois et bimaka eza limitation osali nyoso esimbaka te eza limitation. Dieu t'a fait grâce ya koyoka ngai benganga to sambela soko benginga ozala décidé soko benginga oza obenga ba pasteur ebele obena benga papa na benga basenganga ba mbongo nana posa mbongo note nana posa ya Nzambe nanga asaila yo Nzamba tindinga na yebisa yo ke Nzambe azawana pour nous. Dans tous les domaines de ta vie, que tu te sens que tu es limité, c'est une bonne opportunité. Ya yo oyo kangai. Na domaine nyo soit vu, on simbate wana. Domaine nyo soit vu, on simbate. Libala passe, musala passe, bana kobela. Ozolu kezo simbate, otamoli pato simbate. Dieu t'a fait grâce. Ya kolandangai. Prophète à ma limitation. Ya kana sambela pona yo. Na moment oyo Nzamba tienga pona lobiko na yo. Na moment oyo Nzamba tienga pona yo bika. Benga biso na plus 243 89 57 86 252 plus 243 89 57 86 252. Wana ya bino prophète Félix Ngoudia prophète ya ba limitation. El nyoso ko benganga na za condition te. Yinga nga ko ndima na yo. Quel que soit grand oh maladie oh no hôpital baloba na obika te benganga obika age koli na kobota te benganga kobota na lukaka mukanda na zwaka te benga Nzamba osanga to pambola bino na pesi mbote na bana nyosu ya la maison de brebis Nzamba pambola bino sans oublier Flonzeba Nzamba pambola yo bana nyosu ya sembe Nzamba pambola bino pe Nzambe a visiter bino ciao. Chez Bissou Télévision chaîne oyo ekokani na yo.